Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino kaka ndenge nini président de la République Joseph Kabila Kabange le Rais akendeki ko voter na Atene de la Gombe oyo bino nyonso tu boyebi malgré mbula président na biso alobaki ete ye il faut kokisa devoir civique na ye alakisa ete ndenge balobaka ete exemple bandaka nano na likolo yango ete eloko Joseph Kabila alakisi mokolo ya lelo bandeko malgré mbula andimi meme kopola apoli mbula pe akei ko vote ndenge bozali komona na babilili ndenge ya polimbula pona kolakisa ete exemple ya malamu ebandaka nano na likolo yango ete tango tozali koloba ete il faut voter utile ezali pamba te ezali po ete ba exemple ya malamu tozali komona yango nano na likolo epai ya ye moko Joseph Kabila Kabange le Rais. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko ete il faut boyeba yango ete tango bato mosusu bazali koloba ete bazali ba démocrate mais na kati na bango ki démocratie yango ezali komona na te bazali kosala makambo na ndenge ya kikulu na bandeko ezali kokamwisa mingi. Tala Joseph Kabila akei ko voter bato nyonso bamoni ye parce que wana ezali likambo ya vote pe esengaka ete bato nyonso bamona yo po ete presse pe ekoya bakanga yo bafoto po ete ozali leader ya mboka. Mais tala bato mosusu bazali koloba ete ba leader d'opposition bandeko eloko ekamwisi ngai ba leader de l'opposition ngo bandeko bakomi kokende ko voter na Kinsweki bandeko tellement Tshisekedi azalaki kaka na esprit na ye na motu na ye bandai koluka kaka ndenge nini akobimisa trouble boyebi eloko nini asali bandeko epesi ngai mawa pe pasi na motema mama Rosalie ndenge nazali koyebisa bino ete pasi na motema bandeko. Tala Joseph Kabila akei ko voter moto nyonso amoni ye eske bomoni asali yango na Kinsweki na ndenge ya kobombana mais Tshisekedi abibi na ndenge ya Kinsweki na ndaku na ye akei po kende ko voter na njili bandeko na ndenge ya Kinsweki kaka je oyo ndenge asalaki ba combattant awa na Bruxelles tango ayaka mokolo ayaki oyo ayaki abomba nyaza kokiengidila sima ya vitre ndenge kaka asali bandeko abimi na ndaku na ye na ndenge ya Kinsweki bandeko balobi bakomi koya tango bakomi koya boye bandeko lokola barrière ya ba policier ba commando ezalaki kote ya njili tango amoni bandeko lokola patimba lokola babi avandaki na kita sima bandeko asali neti asie kami neti akita mais lokola ba policier on a pe service secret
service ya sécurité ya mboka batimbeli déjà bayebi modèle ya moniere na ye babeti bulu balobi oyo wana ifo ezala eza ye bandeko bakomando mbala moko bakita bayeti na voiture batuni mais yo ozokende api oyo nazokende ovote babi mais comment yo kokende kovote awa ozokende déjà bakote ya njili yo il faut voter bakote kuna ya limité oyo te nalingi kaka na ya kovota bandeko batimbeli ye heureusement service ya sécurité na biso na mboka ezali makasi bandeko aza koluka ndenge nyonso po abimisa mobulu me azali koyeba teke bazali na ye mayele oyo nyonso aza kosala ezali pamba bandeko mpona kovote mpe bandeko il faut kokende na ndenge ya kinsweki bandeko balobi ndenge asiekamaki na nsima kiti ya voiture bandeko soki oza moto esprit te okomona ye te soki service ya sécurité ya Congo ezalaki makasi te ndele boyoki kaka Tshisekedi deja na njili asi abimisi bana na libanda mobulu ebandi bandeko heureusement bandeko tonka mutukana eza koya bapolisier kutu bavandaki bazoyeba te moko atimbeli kaka lobi bamaster na moni moniere tango bakiti kaka bo bamoni mpenza asiekami asali neti akitiko akomi mukie tala kaka ndenge azalaka moto monene akomi mukie me sikoyo eloko ezalaki kofunda kaka moniere mpo moniere wana na kini bato basi batya yango ka balobi me yo ozokende te nalingi okende nazokende kovote na nini oyo na njili balobi te yo koki okende kovote na njili te esika yo kovote na limete kuna babiro ezali ndenge nini ozwaka bandeko lokola mpe asila soni abandi mpe discussion na bakomando balobi bato ya service ya sécurité balobi te yo njili te zonga kuna bandeko vraiment ezalaki kokamwa bandeko kokamwa un démocrate aza kosala makambo na kinsweki boye botala kaka un démocrate ndenge aza kosala makambo na kinsweki balobi ndenge asiekamaki na kiti ya nsima bandeko kondima te okondima te bandeko asiekami mpenza ko bandeko eloko ebikisaki bato ya service ya sécurité moniere soki barataki kaka komona moniere wana bandeko nde boyoki kaka oyo Tshisekedi ezalaki bakota njili trouble ebimi abimisi bana na balabala mais nzambe azali mpenza kosala tala Joseph Kabila yeyo abimi na miso ya bato meme mbula ezali kobeta andimi apola me tala ye azali kokende na ndenge ya kinsweki bandeko mbala ya liboso na mokili na mona moto un opposant azali kokende kovote na ndenge ya kinsweki kokamwa papa Roger na pesi yo maloba ezali merci mingi mpona kopesa ngai maloba ezali mawa mpe pasi komona bato lelo bazali kose prétendre ete bango nde badémocrate bango nde bazali kolinga koya kokotisa koinstaure démocratie na mboka na biso me bilembo basini ya kidémocrate kati na bango eza komonana te bandeko élection balobi ete élection ezali transparente donc moto nyonso akoki kokende mpona kopesa ye bavoix me mbala ya liboso namona ete un opposant congolais babengi démocrate aza kokende na kwe moko na kinsweki mpo akende kovote bandeko chance mpenza bato ya sécurité bazalaki mayele bafieti ye soki bato ya sécurité bazalaki mayele te bandeko susi na ye ezalaki kaka kende na njili mpo akende kobimisa trouble nzambe merci nzambe aza kokangela ye kaka bizibeli partout bandeko balobi ndenge abombanaki na kiti ya nsima non en tout cas na beteli service ya sécurité ya mboka maboko mpo soki borataki ye kaka bolingaki bokaka Tshisekedi yo amulumba kuna na njili na bapeti na ye baza na bamachete na bandini babandi deja mobulu chance mpenza bosuki bozwaki ye bandeko vraiment un démocrate ata bino moko un démocrate ozokende kovote me na ndenge ya kobombana bandeko bolobela biso nanu bolobela biso eske mbala ya liboso oyo tozali komona na mokili na biso ete tomona ete moto aza kokende kosala vote un leader politique aza kokende kovote me aza kokende kosala yango na ndenge ya kinsweki bandeko ye akanisi bajo asalaki na Belgique ndenge afietamaki afietamaki bana na ye ya bacombattant na aéroport aza kokengedila bango nsima ya vitre ye akanisi na Congo mpa kosala yango
bande ko tangu ba repérer ba akomi ka naza ko kende ku voter na njidi na dienge na kende ku voter na njidi butika ngai na ku kende ku voter na njidi ba commando ba lobi mais comment yo kende ko voter na njidi po ba si ba timbela ki ba lobi pero ya zana idée ka kende ba kota njidi po sala asala ba biyoma na ndenga mesala bande ko ngana mona ka ete ba ndenge ba loba ka ete ba mpaka moto soki asa koli akomi mpaka makanisi na epe ezalaka mwa malamu akomaka kobongisaka meme situation na ye ya ndenge nini akotambola po ete ayebi ete aza kokende un jour akokufa azala na nord na nzambe mais ye aza kokoma mpaka nakiyanke mpe eza kobakisama bandeko eloko eza kokamwisa bandeko boyebisa biso sikoyo ye lelo soki bapesi ye mboka akokamba mboka yango nakiyanke kaka boye bandeko ndenge balobi afietamaki ndenge asiekamaki na kita nsima bandeko kondima te ndenge asiekamaki kondima te me eloko efundaki moniere bandeko bato ya sécurité tanto bamoni moniere balobi tipa yango yeyo moniere wana ifo ezala ya ye chance kaka ntango bakiti ale babandi kotuna ale bamona kaka boye donc azwaki mpenza ko afietami na kiti ya nsima na se asaleta kiti na se azwi moniere ya kiti si asaleta bombi elongi mais service sécurité ya Congo ezalaki makasi bandeko barepere pere yango bandeko bandeko vraiment tobeteli service ya sécurité maboko bokontinue mosala na bino kaka boye po ete azali na baide ya mabe po ete abimisa trouble mais nzambe akosukisa ye nzambe akosukisa ye bandeko babolingo yo na liberté oza kokende kovote na njili bandeko omoni ntango toyebisaka bino ete vie oyo aza na ye kaka na esprit ya bakulu na bondimaka te bandeko chance mpenza chance service ya sécurité ezalaki makasi bandeko oyebi ke ntango mutuka yango ekomi bato ya sécurité bule elaki te ape commando moko azalaki parmi basoda na beti bula bamasta wana moniere na ye ti ntango batimbeli encore mpe moniere yango ndenge ezalaka na baline ya bandeko batimbeli ye bandeko ntango kaka batimbeli bapusani pembeni be mais o moniere nani ye moko na kobanga na bimika ezadi ngai balobi mais ezali yo ozokende boye lero wapi ozomata boye wapi ode nakokenda akuvote na dingi nakende kuvote na njidi bandeko batimbeli ye bandeko service ya sécurité ya mboka bokontinue mosala na bino bokobanda kozwa bango moko bokeba bazali na baje ya mabe bomoni ndenge nini basalisaki batriko ya PPRD oyo batinda yango na ndenge ya kinsoki bakoma komona balatisi bato na bango babimi na bamachete po ete batrompaka vigilance ya bato balobako tala bato ya PPRD nyonso to eyebana bandeko tala erreur basalaki ntango basalaki opération yango oyo ke ya ba t-shirt ntango balingi batinda yango na Congo erreur basalaki na marche ya bas du V bandeko soki botali na marche ya bas du V bakosi bato oyo tokangaki bas du V na awa tobotoli elamba na etalaki du t-shirt na ye yango baza konyatana yango ya PPRD nzoka nde bango moko basalisaka yango donc c'est sûr ba t-shirt wana basalisaka no babanda kolakisa ezalaki kaka ba t-shirt wana basalaki stock nango batindaki na Congo bomoni nzambe aza koconfondre bango alors que badiva azalaki ne côté mosusu aza komarche mais bango bazwi t-shirt moko ya PPRD balakisi baza koimprime yango babandaki kotinda na Congo po ete bato PPRD basimbisaka bango na bamachete basimbisaka bato UDPS bamachete bakosaka bato PPRD mais tosi totimbelaki bino bandeko wana ekoleka lisusu te baje na bino bandeko heureusement bato ya service ya sécurité baki mayele bandeko balobi ndenge Tshisekedi afietamaki na kiti ya nsima bandeko soki bazalaki vigilant te bandeko pere alingaki aleka soki bazalaki vigilant te pere alingaki aleka ke pasali makambo na njili bandeko heureusement bandeko ntango kaka komando wana kiti kaka bomuta service ya sécurité kiti abi mais di ebongo moniere nani ye moko ebisele kobanga te ezadi ngai papa ezadi ngai nakokenda kuvote na njidi bandeko batimbeli ye mama Rosaline azongiseli yo maloba ye nzambe akobanda koconfondre ye kaka
Zwa maloba mama Rosalie. Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai maloba tosengi kaka na service ya sécurité ya mboka bazala vigilant po ete baye na bastratégie ebele et puis bazalaka mayele soki bamoni bato babimi na bamachete balati batriko ya PPRD bokangi bato wana nyonso tu mpo boidentifie bango malamu e komi bato ya IDPS bandeko bastratégie na bango tosi totimbeli yango basalisaka bat-shirt yango ebele ya batinda yango na Congo oyo bakoma kolatisa bato na bango mpo basalir image ya PPRD mais bakolonga te tala Joseph Kabila yeyo akei kovote bato nyonso bamoni ndenge nini ekoma kaka na oyo ya Tshisekedi akomi kokende kovote na Kinshweki bandeko akomi kokende kovote na Kinshweki bandeko heureusement service ya sécurité batimbelaki ye bandeko balobi ntango kaka bamoni barrière bandeko akiti mpenza na kiti ya nsima ko azwi afietami azwi na moniere na ye azwi akitisi bandeko heureusement bandeko nzambe alalaka te bato ya sécurité bazalaki mayele etikalaki moke balingaki barate kaka moko na bango na kati alobi bamaster oyo na moniere ya nani mbala moko ntango batimbeli boyo me ye te ntango bake kotala boye nakobanga elobi ata papa Roger akomi kaka koloba ezaji ngai nakokenda na njidi po ete najingi nakende kuvote na njidi kuna mupepe ya malamu ezalaka kotoi najimete mupepe ya malamu eza te yango ete najingi nakende kuvote na njidi batimbeli balobi atika baje wana na limete mupepe malamu ezalaka te na njili nde mupepe zonga kuna kende kovote bandeko moni ndenge batimbeli ye bandeko azoluka asala nyonso me ekosimba te Joseph Kabila azali ya nzambe akolongisa ye ndenge ezali wana bandeko nazali koapprendre na bino boyebaka yango ete Ivu Joseph Kabila abattre record Équateur abattre record Chaba abattre record nanani na Kinshasa abattre record Bandundu abattre record donc Joseph Kabila ndenga zali wana bandeko yango na tango deja Tshisekedi azwaki rapport wana amoni kaka ete asala jemoko kende na njili po ete bakende koluka moyen po ete mobulu ebima kuna me nzambe pe alobi stop tala jusqu'à présent Tshisekedi azoyeba te ke nzambe akomisi bango na suka po ete mabe oyo basalaki makila ya bapeple oyo batangisaki nzambe azali komettre fin na babiloko wana nyonso mais un jour soki azali kokontinue kaka bo nzambe akoya kobimisa na basekele mosusu bato bayeba te na banzi ete akoregrete ye moko akoloba ete eloko nini etindaki ngai olie apesa honneur na age oyo asakomi nango aloba ete bon ndenge nakomi na age oyo boye tika napesa quand même honneur na age oyo nakomi nango po ete ata alobi soki nakufa avec honneur mais ye akomi kobimisa mpenza makambo na lelo bato bakomprendre ete azali mpenza koko ya kuluna azali koorganize ba makambo ebele me ezali mawa pe pasi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci. Kabila zali président ya Congo ba pepe bakolela uzonga aye Kabila zali président ya Congo ba pepe bakolela uzonga aye papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba aye mama Kabila zali président ya Congo ba pepe bakolela uzonga aye Kabila zali président ya Congo ba pepe bakolela uzonga aye bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bandeko zela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.